garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Bonsoir ma communauté congolaise. Ah ouais, pas nabino na All Nation Store. Et pas ya maître Seti. Tous autres kabiwa rolia oyo nanga naye bisonyo sotu toliaka. Tozali awa na Tottenham L na numéro 121 High Cross Road, postcode na N17 9NR sorry. Soko leki restaurant Deluxe Mana topé Deluxe Mana au leki muke pavement au mati kabiso au monde na sukawana ou soit so outi Bushcroft on a 123 230 242 76 et tellement cas juste l'évolution na biso aw ou soit okitika na underground ya Tottenham L nde beto makolo quand nde toyaka restaurant Deluxe soroye au monde na biso aw on a ba produit nyo surtout tout ça ba carton nyo surtout malangwa tilapia ngolo malwa soso makayabu pondu bref biloko nyo surtout auto zalango en gros comme en détail ezali puis vendredi bandeko tout oba musulman so bo sisi mosquée tozala ofonga mati suka ti retard ti ba 22h ti ba 23h dimanche bandeko na so ba Christ de ba chrétien toza awawa boya pe bino toza zela bino so bo sisi ba church parking des afri boya vous allez shopping na no toza wa ti lisusu 22h delivery ezana link mo beto cher so ozwi link ango au cliquer au côté na kati ba produit dans surtout les kati fila basket na yo et puis au check out quand link tout ça là na Amazon na Ticketmax na nyo surtout quand tout ça là au sami on a tous deux options tous en delivery tous appel na pick up pas de Kabouya puisque certains quand on cite le nom de Kabouya ça dérange. Et j'avais bien éclairé, j'avais dit il s'agit du président de la République. Comment expliquer un homme sérieux, un homme qui a toutes ses facultés,
il voit un président d'un autre pays venir chez nous ici. Vous voulez que je fasse quoi? Que je convoque les gens pour dire que non, il faut vous en prendre à ce président-là. Jamais, jamais. Mais on est où? J'ai vu les gens écrire. Même un enfant de maternelle ne peut pas réfléchir comme ça. Un président qui vient dans notre pays, il faut commencer d'abord par comprendre que quand il vient, c'est avec l'accord du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. Est-ce que le président de la République va nous demander, nous ici, non, je vais recevoir tel président, quel est votre point de vue? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un parti au pouvoir, les gens se comportent comme des sauvages. Allez dans les réseaux sociaux. Vous pensez que les gens qui ont plus de moyens pour écrire dans les réseaux sociaux du matin au soir, il n'y a que nous des leaders de peste. Ou bien tel que je suis là, pour prendre une position qui va dans le sens de soigner l'image du parti, je dois réunir tout le monde. Bon, si je commence aujourd'hui à consulter rien que vous qui êtes ici, est-ce que je vais terminer ces consultations? Jamais. Les autres disent, oh, c'est aujourd'hui que nous avons compris que les partis n'existent pas. Non, les partis n'existent pas dans ta tête. Nous sommes un parti au pouvoir. Notre première mission, c'est d'être derrière le président de la République. Et tous ces aventuriers qui font des bruits de gauche à droite pour dresser la population contre la France. Mais la force Artémis était dans ce pays pour défendre la RDC. Vous pensez qu'il n'y avait pas d'autres pays au niveau de l'Europe? Qu'aujourd'hui on vient de dresser les membres de l'UDPS contre la France? Non, ce n'est pas ça notre mission. Notre mission, c'est d'accompagner le président de la République. Et certains posent des questions. Oh, quand le président se déplace pour la France, est-ce qu'on mobilise les gens pour son accueil? Moi, je vais vous dire ceci ce soir. Nous sommes des Bantous, nous avons nos traditions. Personne tel que vous êtes là peut accepter que son enfant puisse l'appeler par son nom, André, Gilbert. Qui peut accepter ça? Mais quand vous allez chez les Blancs, vous allez trouver son enfant qui l'appelle André, Gilbert, sans poser de problème. Mais chez nous, nous avons nos traditions. Nos enfants nous appellent papa et les autres appellent maman. Mais pourquoi nous ne refusons pas et nous copions ce qui se passe à l'Occident? Nous avons nos traditions. Quand un visiteur arrive, nous nous organisons pour l'accueillir. Où est le problème? Les gens déjà organisés, ils disent quoi? Un incident se passe là-bas en Gadiema, chez notre artiste Fali Poupa, on met ça sur le dos de l'UDPS. Et vous maintenant, vous voulez qu'on développe le discours pour donner raison à tous ces aventuriers-là qui voulaient ternir l'image du parti. Je ne viendrai pas consulter qui que ce soit, c'est moi qui engage le parti et j'ai signé le communiqué en bonne et due forme. Comment Batumou, écoutez, et ça Babiloko ya Sony, Babiloko ya Sony, tu peux avoir fait l'université, mais la sagesse c'est une autre chose aussi. Tu peux être intelligent, mais sans toutefois être sage aussi. Tango batanga kabatu na bato Congo wana, batanga kokombo na yo. C'est le nom de Kabouya Consite. Quand ils allaient faire des bêtises, je ne suis pas avec toi. Mais quand on cherche maintenant à attaquer, on attaque le président de la République, on attaque Kabouya. Pourquoi le nom de Kabouya est cité? Pourquoi on ne cite pas le nom de votre père ou bien votre nom personnel? Vraiment. Parce que vous n'avez aucune responsabilité sur le parti. Batignoso Bazako, dressé Batou. Oh non, France a condamné, la France n'a pas condamné le Rwanda. Il n'y a que la France qui représente l'Europe dans son ensemble. Vous pouvez me citer
plusieurs pays de l'Europe qui ont condamné le Rwanda. Nous parlons de quoi? Et je vois quelqu'un qui écrit dans son commentaire, nous allons, dans cette matinée, s'il parle, il va voir. Dit, mais dès que tu entres, tu fais des bêtises, je donne l'ordre, tu ne sauras pas sortir là-bas. Tu ne vas pas sortir. Moi, je suis là et je vous l'ai dit. Je suis là pour défendre la politique du chef de l'État. Comment vous pouvez faire de l'hypocrisie? Oh non, Kabou a signé le communiqué, comment pour demander aux gens de réserver un accueil chaleureux, dit, vous me condamnez, un parti politique d'abord c'est un fait privé. Si vous êtes sérieux dans votre logique, commencez d'abord à condamner toutes les institutions et la première institution qui est le président de la République. Si tu es honnête dans ta démarche, nous ne sommes pas ici pour faire la politique de la Mouka ou bien de Katumbi. Pas question. L'IDPS a sa politique. S'ils ont des problèmes, des comptes à régler à la France, qu'ils le fassent autrement. Pas derrière les militants de l'IDPS. Les combattants de l'IDPS sont pour accompagner le président de la République. Ok? Soyons sérieux. Les gens font la honte aujourd'hui. Basolo Baba Bousoba. Oh non. Comment Baso Sengabat Naza Koyi Sabino Boy. Biso Babantu, Tozan a ba tradition na biso. Tango Batbeaga na banda kuna biso. Tuebilinge tuyambaka bango. Ndege bozali awa. Nana koso wala mai sika mwana mwana na nani. Azake. Mais les blancs les font tous les jours. Tout le monde a bangona bana na bangona basi. Même il y a Mikolo, baso ke tosokola na ba piscine. Tout le monde a bango. Mais ça fait partie de leur tradition. Comment vous allez nous interdire de ne plus préparer un accueil chaleureux pour un président qui arrive dans notre pays? C'est quelle logique ça? Et moi, je dois signer un communiqué. Je demande à tous les membres de l'IDPS de s'en prendre. C'est quel raisonnement ça? Vous me voyez, moi, faire mener une telle démarche. Comment on va oui, je ne remets pas en cause tout ce que certains ont fait dans ce parti. Mais il faut être honnête. Il faut dire la vérité aux gens. Mais parti ezaki na ba cellule na ba section ezala na ngoti lelo. Il faut te bakape mutu ango obandaki kobunda na cellule nini na section nini. Okoye biso tego biso to bando kende ba marche. Na lokota ki mutu moka na ba lokuta wana zoloba nini. Oh ngai tokende ki marche na 2014 babetanga masasi bobota masisi na bemé soyons sérieux. 2013 2014 to organiser marche à Tambo. Tozalaki na phase au papa Tshisekedi alobaki bola la pongia ba bébé. Mais comment tu peux me mentir comme ça que babetaki masasi na ebise que soit okendo sala kikuluna soit okendo sala deka moko boye o babetaki masasi? Je ne suis pas d'accord. Écoutez, Batignon Soyo, ezala bato ya libanda, ezala bato ya kati. Bayebi, ba décision nyonso o papa Tshisekedi Etienne pe à son âme, abandaki ko signer, ngai mutu na bandaki ko rendre en public. C'est connu de tout le monde. Nazalaki na communication, c'est connu de tout le monde. C'est la raison pour laquelle j'ai la maîtrise. Ya bato ba géraki parti. Ezala libanda, ezala nakati yao. Nasina zwa ebele nakati yao, nakati ya sala. Omoni mutu a débarqué, o naza fédéral ya mboka boye. Natuni ekaka mboka nao nini. Oza fédéral, décision no ezaki signé en quelle année? Oh non, ba desenga nakati ya réunion, na le non. Pour être reconnu comme fédéral, tu dois normalement
avoir la décision portante en nomination. Bako Sakabiso Babino Goyo Biso Toyebite, Nakoyeb Sabino Boy. Nous n'avons aucun problème avec le président français Emmanuel Macron. Tokani? Nous n'avons aucun problème. Il vient pour rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même pas Nabino Bofandi. Mon payazo ya boyekwa kutana na papa na yo. Obandi e bitumba. Est-ce que vous en moi na moko malam? Hein? Mon père azoya e pas Nabino po asolola na papa Nabino. Est-ce qu'il faut l'attaquer? Jamais. C'est la raison pour laquelle Bino, vous les présidents cellulaires, sectionnaires et fédéraux, le président français arrive chez nous, il doit rentrer chez lui avec les honneurs que réellement en République démocratique du Congo, il y a un président, un homologue qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous m'attendez? Oui. Vous allez lui réserver un accueil chaleureux. Ceux qui ne veulent pas qu'on les fasse comme ça, c'est leur droit, nous sommes en démocratie. Ouais. Mais nous, comme étant famille politique du chef de l'État, nous sommes tous conscients que c'est le président qui va recevoir son homologue. Quels que soient tous les discours qu'on peut développer pour nous inciter, notre mission, c'est d'être derrière les chefs de l'État. Et je profite aussi de l'occasion pour dire aux uns aux autres, il n'y a pas seulement la France qui n'a pas cité ouvertement le Rwanda. Si je vous pose la question, le Portugal a déjà fait une déclaration condamnant le Rwanda? Jamais. L'Angleterre a déjà fait une déclaration condamnant le Rwanda? L'Allemagne? Mais pourquoi il n'y a que la France qui va porter les chapeaux? La polémique inutile. Ce sont des polémiques inutiles, effectivement. Il ne faut plus tomber dans les pièges de l'ennemi. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui. J'ai signé ce communiqué en toute responsabilité. L'autre, d'ailleurs, je l'avais déjà annoncé sur la chaîne nationale que si l'arrivée du président français est confirmée, nous allons signer un communiqué demandant à notre base de lui réserver un accueil chaleureux. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui. Personne ne peut vous raconter sa vie ici. Nous sommes tous derrière les chefs de l'État. Applaudissons très fort pour le président de la République, Félix Tshisekedi. C'est au président de la République seul, c'est à lui seul de dire ce qu'il pense au président français. Ce n'est pas à nous. Et je me fais bien comprendre. Oui, bien parlé. Pour ceux qui disent que non, quand le président va en Europe, est-ce qu'on prépare son accueil, ainsi de suite? Il faut dire à ces gens-là que nous sommes des Bantous, nous avons nos traditions en tant que Bantous. Est-ce que je me fais bien comprendre? Que quelqu'un ne vienne pas vous raconter sa vie. Nous avons une seule bouche autorisée dans ce stade, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut applaudir très fort. Nous avons un président qui fait notre fierté. Ceux qui veulent régler des comptes au président français et à la France, qu'ils attendent quand le président français va retourner chez lui, il commence maintenant à s'exprimer. Ici, il est venu pour rencontrer son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ok? D'abord, nous, des l'UDPS, nous sommes un parti politique de la non-violence. Nous ne pouvons pas nous rabaisser jusqu'à ce niveau-là. Il y a des tonneaux vides. Les gens qui n'ont rien dans leur tête. Mais quand ils sont sur la... Qui vous a dit que quand vous parlez dans les réseaux sociaux, c'est les synonymes de l'intelligence? Hein? Qui a fait cette mention-là que non, quand quelqu'un passe tout son temps dans les réseaux sociaux pour crier matin, midi, soir, il est intelligent?
Vous savez, dans la vie, hein, quand la haine domine toutes les bonnes idées dans votre cœur, tu vas commencer à confondre beaucoup de choses. Dites-moi un peu, réfléchissons ici en toute indépendance d'esprit. Le président de la République, Félix Tshisekedi, à partir du palais présidentiel, il apprend que sa propre famille politique que nous sommes, nous avons levé l'option de s'apprendre à la France. Est-ce que c'est normal ça? Ce n'est pas normal. Hein? Ils doivent patienter. Les jours où ils auront la direction de ce parti, ils peuvent se comporter comme ils pensent. Ouais. Mais pour le moment, c'est Augustin Kabouya qui engage le parti. Oui. Nato aussi, Nakoti kosala biloko te po bozali awa, nasala semblant qu'il y a un chef direct de ce parti qui s'appelle Félix Tshisekedi. Donc Kakape Bamoussous, entre nous, est-ce qu'on peut que nous avons fait d'ici douane au solo la Makambouya ANC du début à la fin, sans parler de Mandela? Hein? Au Betty Masolongo du début à la fin, sans parler de Mandela, voire même de sa famille. Biso Tokendeki na matanga ya fait président Edouard Dos Santos en Angola ici. Baso beta ba masolo nyonso. Tozo ka baso beta masolo ya Neto. Eduardo. Puis baza batu oyo batiki batas na bango. Lélo, je dois vous dire une chose. Nous sommes des Bantous. J'insiste là-dessus et je sais de quoi je parle. Bomonaka, patriarche Antoine Gizenga Sakoufa. Mais au cours que nous avons nous doit être, au bêta masolo ba politicien nyonso, bana batu nyonso ana baleka, sans qu'on parle de la famille Gizenga. C'est pratiquement impossible. Mobutu akufa na Maroc, mais babeta kama solo na ye et na famille na ye. Pourquoi babeta kama? Toti kaka kosala makambo oyo toyebi te. Eza na babu mabena malamu toti ke la tata mokonzi ya ekolo ye moko amene démarche na wana. Tokani? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord Nangai que vous allez réserver un accueil chaleureux au président français au nom du chef de l'État? C'est la parole du chef. Levez vos mains pour prouver que vous allez faire ça. Nous n'avons pas besoin, merci beaucoup. Nous n'avons pas besoin de suivre les directives de tous les petits partis qui pilulent comme des champignons ici. L'IDPS a son histoire. Et je me fais bien comprendre. Je ne veux pas que l'indiscipline règne ou la rébellion règne au sein du parti. Et nous condamnons toutes sortes de violences perpétrées contre la France. Et je me fais bien comprendre. Laissons la place à la diplomatie du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi. Amen. Mais pour preuve, nous sommes dans l'union sacrée. Nous sommes dans l'union sacrée. Est-ce que vous avez entendu les noms d'un autre parti politique cités dans tout ce qui se passe? Mais pourquoi on cite que les noms des leaders? Ça ne veut absolument rien. Vous êtes les ayants droit et vous devez avoir un comportement.
botika kababilo kona bino ya kosala soni. Bolakisaka ke boza bana ya kolo likambo. Batu nyonso toza na bango na union sacrée. Est-ce boyoki batangi babongo na bango? Le nom consigne, c'est le nom de Félix Tshisekedi na kombo ya IDPS point barre. Même makambo ezoleka na est. Batu bayebi bien que ba institution nyonso eza géré par l'IDPS te. Ba institution eza géré na cadre ya coalition ya union sacrée. Mais tango balingi koloba, c'est le nom du chef de l'État et le nom de l'IDPS. Et plus même balobakani, 37 ans yangoy. Mais balobakate que IDPS, tel parti politique, binonde bojo géré, non. Batanga kakombo kaka ya IDPS. Tokani malam. Oui. Mais bino bat oyo les concernés, les ayants droit. Bolini Boksa, Tata Mokonzi a école Soni Ponani. Boti Kamakambouana. Ngai Nazako Sabino Boy. Nous sommes là, c'est pour être derrière le président de la République. C'est l'unique leader que nous avons. Tokani? Oui. Sambe Atel Nsakabatimi Balé na moment mokoté. Jamais, jamais. Ce qui botali à partir de la Sainte Écriture. Natango, il y a Moïse, il n'y avait que Moïse. Ouais. Josué et Caleb, Bayaki Koya, Sima, ce qui tend Moïse par l'étape et les Kanaki. L'autre a rien qui n'attend mon aïe. Toujours qu'à la malam. Oui. Est-ce que dans le temps de Jean-Baptiste, il y avait un autre prophète qui avait annoncé l'arrivée de Jésus? Mais nous parlons de quoi? Laissons la place à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi. C'est son temps, c'est son temps. Bissot Tokoki jamais comme ça la politique y a d'adversaire. Toyokani? Oui. Même s'il faut qu'on a la libanda. Binonyon, ce qui est monimout. Aliga saboté. Arrivé à président français. J'insiste, si vous voyez quelqu'un qui cherche à tout prix à saboter l'arrivée du président Emmanuel Macron, vous avez aussi le droit de défendre son arrivée. Nous sommes en démocratie. La démocratie n'est pas seulement pour les gens qui veulent faire la violence. La démocratie est aussi pour nous qui veulent la paix. Ok? Oui. À partir de l'aéroport, même si c'est la nuit, nous devons réserver un accueil. Si vous voyez quelqu'un voulait faire des désordres, il faut le maîtriser puisque nous connaissons les systèmes. Ce n'est pas aux nouveaux venus qui sont arrivés en politique aujourd'hui qui peuvent nous imposer des lignes à suivre. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Bonne bête la maboko makasi bango. Soko bimika kawa baye biso ke ono biso toza d'accord te. Je sais, il y a d'autres membres de l'Union sacrée qui ont fait leur point de presse pour s'opposer à l'arrivée du président français. Est-ce que vous avez entendu le bruit? Non. Vous avez entendu les gens relayer ces messages? Oui. Mais si moi, tel que je suis devant vous, je tiens les mêmes propos, mais ça allait être une catastrophe. Depuis que j'ai signé ce communiqué, la situation s'est stabilisée directement et tout le monde s'apprête pour accueillir le président français. Que les gens ne viennent pas nous désorienter. Oh non, tant que le président Félix Akendekekuna, est-ce que va préparer à Kabat? Non. La culture européenne est différente avec la culture africaine.
Et je me fais bien comprendre. Très bien. Chez nous, quand il y a des visiteurs, on va égorger des vaches, des moutons, des poules, ce qui ne se fait pas chez les Occidentaux. C'est ça la différence. Nous, nous sommes des Bantous. Nous sommes fiers de notre culture. Nous ne pouvons pas changer aujourd'hui. Applaudissez pour vous-même, mes chers amis. Nous avons parlé de la situation politique de l'ère. Maintenant, j'aborde une autre question, un autre sujet, les nominations dans des fédérations. IDPS Viva. Viva. Nalandaki, ma déclaration est belée. Oui, Salina Sony. Oui, encore une fois, Sony. Baoto Travakana Bango. Baebinga très bien comment je fonctionne. Bayebi. Na lobelaka démocratie on a du bout des lèvres. Na tia kango en pratique. Ba nomination nyoso batangaki awa eza œuvre ya ba fédéraux bango moko na ba notable ya ba province wana bango moko. Mais le seul problème que moi personnellement j'ai compris c'est quoi? Il y a une guerre de leadership na kati ya ba ressortissant ya ba kwen nyoso. Je peux vous le dire en toute sincérité et je vous le jure sur la mémoire même de mes parents. Natikala pour confectionner une liste mokoti. Nabengaka bakolo problème bango moko. Naebisi bango, réunissez-vous, faites-moi des propositions et je signe. Prenons l'exemple, j'habite ici à Kinshasa. Il y a un comité en Ituri. Est-ce que Batignon soit Ituri? Référence Nanga et que n'allez pas ba fédéraux Bangomoko na ba notable ya Kwenwan. Na fonctionnaka ndenge wana. Na sala keloko mususu te. Et puis ndenge kozali awa. Détrompez-vous. Moutuna Moutou, à la province naïe d'origine. Tolokani? Moutuna Moutounenge Bovani Ao. Ata papa nayo, abota yo na Kinshasa. Ozana province nayo. Tika komikosa. Tika komikosa. Ngai nazaraki un peu surpris ya komona ba makamusus o eza honoré bisote. Tozana bino awa. Chaque année, tobando kakaka désordre eza na Lubumbashi. Désordre eza na Lubumbashi. Et comment qui kosala na mokonzi mboka Soni. Et tout le monde le sait, mokonzi mboka bando koma na Lubumbashi. Abando linga koyamba bato ya IDPS. Pona nini ebando sala Soni. Un jour mokonzi azaki na Lubumbashi. Na bengi ba service na ebisi bango tirer profit derrière ba désordre wana. Un jour mokonzi alobi non na koyamba bango. Ayambi quelques-uns. Quand mokonzi aya na ebisi que non. Lokola bazo ebisa biso que désordre est créé par les deux têtes, entre autres Chibangu Bruno na Bernard Niko. Bato Lubumbashi bayebi. Bao nyonso bazolo bana bakombo na bango babando tanga ngote. Babando tanga bakombo na bango. Ngai na bengisi bango baye awa. Na ebisi bango ke bokotikala kozonga na Lubumbashi lisusu te.
sans que tu trouves solution na problème ya IDPS na Lubumbashi. Bamakelele nyonso boyoka kawana. Soki otuni bato yo lobi oza mutu ya IDPS. Memela biso ba originaire ya place yo zawana. Vous n'allez pas voir ça. Très bien. Okomona bango te. Tango bayawa na loger bango na hôtel awa pendant 8 mois. Pendant 8 mois. Bon ça la biso proposition pour la kimia ezonga na Lubumbashi. Il de presse viva. Na bengisi ba comité na bango baye awa. Toke na bango inde tina hotel campo. Na ebisi bango na ba fédéraux mususu ya intérieur ya Lubumbashi. Na ebisi bango boyo kana bopesa biso voie de sortie. Jour moko bitumbezali na Lubumbashi wana babomi ba paraprise ya ba jeep ya ba député et salaki soni. Puisque on va désordre en salema. Téléphone on va benga kapona kotuna ke est-ce que tu suis de près ce qui se passe dans telle province? Et ça téléphone à Kabuya. Et ça téléphone na yote okoza loza munene mulai koleka Kabuya me babenga kayote. Tosa obiga. Kabuya nde babenga kake est-ce que ozolanda makambo ezole kakuna. Babenga Kabuya et ça est le côté. Babenga Kabuya ke est-ce que ozolanda makambo ezole kakuna. Mato ipasi papa. Ngai mutu namona kapasi na makambo wana. Na benga ba député wana, na benga ba nyonso, na pesa bango conseil bayokela ngai. Na ebisi bango boya na Kinshasa, ngai na kotuna bino likambute, puis na yebele ko bowele na kate. Si réellement eza pona parti, bo solola bo pesa ngai voie de sortie. Basali ba proposition na bango nyonso. Ngai na vandaki. Baye koyebisanga na bureau na nga ke non, secrétaire général touti kosolola makambo nyonso ebongi tosala yo rapport. Ata bamemeli nga mutu oyo lingi te. Mais bato bazalaki à la base ya conflit nde ba proposer mutu wana. Problème na ngeza wapi? Ezate baba. Na tuli problème na ngeza wapi? Ezate. Bayelinga bakombo na bandi kotuna est-ce que mutu boy na bengi chibangu na lobi comité na yo o proposer nani atangi na lobi ok na tuni mikobi est-ce que ça solo mikobi la liste na yo batangi bakombo eza solo o dani kabom tanga bakombo batangi bakombo abatu na bango nyonso esi bandeko na ngai naza koyebisa bino ke c'est depuis le mois d'octobre si je ne me trompe pas entre octobre et septembre oyo basalaki makambo na bango wana mais à ma grande surprise ndenge balobaka ke na lopoto ke à chaque chose le malheur est bon. Na signé kaka ba décision wana na bato to bando vanda na bango balaxinga ba vrai face na bango. J'ai fait l'objet des injures, des toutes sortes ya ba makambo nyonso. Et ces gens-là oublient que depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, s'il y a un seul secrétaire général, on va finir matin, midi, soir à ma parti politique, c'est Kabuya. Balobi ba makambo ebele ndenge toza na bino. Neti tout à l'heure là. Maman ni maboya zawa. Zaboka ibaki batwana. Singa inde mutu na kyo ko proposer batwana. Ezabo modèle. Oui. Chargé de l'organisation secrétaire national.
ba proposition nyonso basali yo. Est-ce que au mona kinga ata mukolo moko na ye na papier boyeke tia muto boyo na sina sala proposition aucune fois mon général mutu a proposé kana ba kombo oya travailler kana ba fédéraux na ba notable nyonso ezali chargé de l'organisation na yo ki ba il fallait consulter biso mais bande konangai na ko consulter combien de personnes bateau yo basali musala boyebi eza na makambo susu o batu balingaka ko véhiculer lokuta bazo bosana ke ngai na yebi koloba na yebi koloba na zaba bate on a bouté. Comment expliquer bosali makambo na bino boye ko proposer ngai ayebi singali ka mususu awo abenga batu ya bao benga na bureau na palais de la Sobana abengi batu akipushi bakende ko discuter na ye po baya ko sala nga proposition tango bakomi na barrière batali kombo soki amoko ezalaki te bakatele téléphone biloko nyonso na yebi yango kaka lelo bato mboki oh non tel ne peut pas entrer mais entre temps bazoko sabatiko chef de l'état lingi unité mais bango moko baza ko appliquer unité chef de l'état l'unité baza ko appliquer division tozali wapi IDPS viva na moni batu babandi koloba naza mutu mabe na bomi parti papa soki bazwi kaka parcours ya kabuya bateli o balongoli mutu nanga bati ata mutu ya mutu mususu obandi kotala makambo na sala pona parti oyo c'est le jour et la nuit barisco ngana zwaki ezake kilelo te. Moi je n'ai pas fait le combat des réseaux sociaux avec les mégas comme mutoko vana na ndaku na yo obandi ko intimider batu osali ba makelele na yo otie ba mwa vidéo ya 1 minute 2 minutes ba audio olobi ke tozo non eza bongo te yo osali opposition ya uti na ACP wana avant le ACP te ozonge pa na bino oza siri te kokoko mata na niveau asimanzi kita bato ande basi bazwi yo oyebi te kokokoma garde civile azola mno na nsima tozolobela masolo nini o tobunda kobunda yango lobake telefone na ngai ebundelanga mingi puis telefone nde ozoutilize te biso toyebaki te oti kuna oyebi te kokolala na ndako babiloko oyo tozomona oyo c'est par respect tolobelaka yango te na parti oyo toyebi nani asali nini eza babiloko tozomona bamakelele te omoni mutu alobi onga na bunda mingi onga na sala boye eza bien te botala à quelques mois d'aller aux élections les gens reviennent avec leurs histoires à quelques mois des élections mais ngai nazoyebisa bandeko boye nalingi bino mingi mais nayebi ke bino bolinginga te bofinga ndenge bolingi bocharge bamega mosusu ekochange eloko moko te nous on avance nga nawelelaka makambo te nayoki bamosusu akomi na pouvoir nyonso botala kaka awa banda boza na bakomission ya sep kuna nayaka kuna combien de fois na bakomission bati ya sep oyo bazako omoni bato baza kosebuskile mpo baza nakende kuna te nga naza wana eza mpona kosécuriser pouvoir oyo il n'y a pas autre chose nazosala mosala oyo nazosala bao bato bakoboma na mpona bacandidature na babiloko nyonso bosalaka batraitement ya badossier komona nga kuna naza nango mposa te nga eloko nazozela basilisa traitement bacandidature nyonso soki esili
baye nango na poser signature na ngai bake ko déposer ngo na seni abu ya na koza na tata boye bateke bakotisi nani na kati non. Est-ce que wana vraiment ceux qui n'a bandi kolandela na lobby telle place botieni nani na kokokango na yoki bandeko mususu balobi boy bato na proposa bangager ba combattant tozala quand même sérieux na babiloko mususu ngai na lobby totia kombo ya ministre boy batie ministre wana ezala ba conseiller principaux ezala ba conseiller tout court ndenge bazali wana soki bakile na mandat ya IDPS soki oza mandataire oboyi kotia bato ya IDPS est-ce que ezaka ka proma secrétaire général ata mutongo boyina ye ndenge na bino na la mweka na tongo awa na bandi kolanda bato wana national babuzaso na bandi kolanda bato wana yo te ba combattante si même personne wana ba même personne na ne ba utiliser kabino botika na tu na bino ngai musala na ngai eza ya ko proposer bato wana baza bato ya IDPS soki basali oyo balingaki kosala te. Est-ce que ça problème na ngai IDPS viva toyokana nano toyokana botika kabosala bamakelele wana nazolo baboyi ngai kaka nde bofingaka ngai moto bofingaka ngai incompétent lokola totalaki na bino na université moko bino bozaki na mayele koleka ngai ba CV na bino eza minene koleka CV na ngai. C'est comme ça que vous parlez. Bosala kanaba boza tous les jours banda 6h du matin tina 6h du matin mususu boza na ba réseaux sociaux bozo sala ba déclaration na bino. Est-ce que ba parti politique nyonso bomona ka oyo bokanisi bazaka na mbongo kusomba ba mega te azanango boloka kaboni o bazaka na ba réseaux sociaux ba secret na bino nyonso eza na réseaux sociaux makambo na bino nyonso eza na réseaux sociaux. IDPS viva IDPS viva bino toyokana malamu toyokana nano. Mais s'il vous plaît, nalingi makelele kuna te. Nalingi makelele kuna te s'il vous plaît. Nazoe sabino ke nalingi makelele kuna te. Na yebo na kwamize bino te. Nazoe sabino na motema na ngamo bino. De soki o continue na désordre wana na yebo ekoko melote. Oui, nazolo bango na gotika micro na ebisika ba pose na ngai ba kozwa yo. Soki o utomela bangi na olobi nazoke no sa désordre na ko permettre yote. Babiloko nyonso bozolo bana bozomo na ngo normal. Bozalaka bato ali boso ko kimaka na babilo bato nyonso wana ba pesa bino bambongo. Po bosa na nyonso malamu. Tango bozolo bake Kabuya zopesa bato misala te. L'État congolais, s'il faut qu'on en parle maintenant, l'État congolais a un moyen nyonso. Après c'est pas congolais bon. Vous voulez qu'on parle de quoi? L'État congolais a zopesa bato misala progressivement. Même na parti awa tozopesa bato ba opportunité progressivement. Bao bavanda mama no laza telema likolo oza mutali te fante oza administrateur na transporté osala ki concours kuna polega national baruti telema oza administrateur te otika ba makelele s'il vous plaît
Aux administrateurs, matin du Coloane. Vous allez qui concours? Toujours le Makamoni. Ceux qui m'appellent Singa côté à 5 personnes. N'a pas parti mon malade à Bango? Jamais. Et vous pensez qu'on doit tolérer ça? Nalobi Ndenga Télémion. Jean-Pierre Azab. Jean-Pierre dit comment Téléman. Azab combattant IBPC. Toujours le Makamoni. Président Minga Téléman Nicolo. Président Kassanda Téléman Nicolo. Est-ce que bateau va la famille Nanga? Toujours le Makamoni. Dika makelele wana, botika makelele wana. Botika. Nazapo sabolo bilangate, botika makelele wana. Nazoel sabilo botika makelele wana. De. Ndenge baza wana. Soki yo bengi na téléphone comme vous dites. Ngande na géraka ligne ya téléphone na ye. Tous les jours, oh, quand vous y a bateau, oh, bah, y a vanité. Bateau, vous n'avez pas vu modèle. Namonaki mususu azotunanga, oh, comité de gestion batien na Jekamine ya Sikawa. Vous pensez que pour le président de la République à sa décision, il est obligé de venir me voir. Il peut décider à l'objet bon, où est mon problème? Nana Keneweb fait que non, Moutouba Fota qui est pas Congolais, non, ça s'appelle Félix Tshisekedi. Yende ba Congolais, non, ça va Fota qui passe le président Nabango. Et ça va bisona binoté. Toti ka kosala ba biloko oyo toza ko relever na bani na lobi boy ndenge bazali awa parti esali par nango nasina landa bino na sima ke bopesa na ba 70% na bino nasina landa bino ou bien ba 10% ngo bovanda na bino mais tozala bela makambo nini botika nanu botika lelo ndenge bozali awa. Vous êtes très à l'aise. Vous êtes très à l'aise. Il y a qu'à souhaiter comment on a bateau papilla qui mboka oil. Azana train de vie à malam. Que au moins on ne connaît pas qui n'est naïf de pêche. Azana train de vie à malam. Ndenge bozawana nazolo bangobo. Je ne flatte personne. Vous êtes très à l'aise. Ce qui va être que mutu ya pe perdre wana. Banda kumine de milayo neza yaye. Oza l'aise ozola la bien ozosala bandoto ya malamu. Mais soki bayebisi yo. Bayebisi yo ke non ndako wana ozo tonga meza baruti. En tout cas, okoke de komi boma. Okozala mutu aliboso ya kozwa ba photo ko banda botangela nga ba kombo ya bien ya batu ya Kabila. Oh, va diriger beaucoup pendant 18 ans. Oh, le bino. Bosko mona, ba militant na bango bakangi ba photo ba tena ba réseaux sociaux. Boye msanga ngo kaka. Hein? Boye msanga kaka ke to mona batia PPRD. Oh, ba jiraki mboka oyo. Ba tena bango ya ngoyo ba tena ba. Mais bino, même ceux qui ba kosio on peut vérifier. On peut tellement causer un problème dans mon thème contre Moutouane. Tout ce qui est pas demandé qu'on a gagné. Puis on va détruire Moussala. Oh, discours il y a les bosseurs Zakaka. Oh, tout le monde a mingi. Tu sais qu'il y a tant de ils sont montés mamabé. Tu sais qu'il y a tant de ils sont montés mamabé. Tu sais qu'il y a tant de ils sont bolingo. Même si tu as un problème, ce que beaucoup d'anana de konayo. Olobi ndeko problème eza boye. Stoko solo là. Jour moko bino boyebi danger eza sima bilo nyonso botia na ba réseaux sociaux wana te. Un jour na vandi
Moutoumoko la fédération Sud Kivu a salaki ba déclaration na yo contre pays moko ya Union européenne. C'est pas bien dans l'ambassade. Est-ce je ne t'avais pas posé ce problème. Quand ba audio bosala kawana ba benga ngai pour na témoigner makambo wana. Est-ce ngana yeba kiambo? Bosa ko détruire parti bino moko. Siko lelo tokomo ke l'élection. Bozo yemba toko pesa fati majorité. Boko pesa majorité na banane. Puis batinyo so bozale li bango propaganda wa mi yibi baza boye. C'est ça la campagne que vous avez menée. C'est ça la campagne. Bamususu bazotia bazokende kosala ba audio baza ko séduire petit peuple na babiloko moko ya pamba. Kabuya zotama na ba cortège à $500,000. Mais mes frères, soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Tout un secrétaire général, comme Baseksan n'est pas membre de mon parti, il faut que mon akanga likolo a vélo chemise et pasoka na mokongo. Ah, voilà un vrai secrétaire général. Même quand nous étions dans l'opposition, nous avons dit que quand nous étions dans l'opposition, toujours dans mon thème, Jipouana Kalev Nat a sommé pour un combattant. Toujours la méchanceté. Oui, je vous dis, c'est ça qu'on disait aux gens. Oh non, bon, mon équipe a sauté à mon awana, a sommé pas Batouane, pour fonder un combattant. Et puis, au monde peut battre, bah, même pas un mouvement, bah, comment qu'on y a un bango. Congo ezoze la makambo ebele ya malamu pona biso batrahi de presse. Congo ezoze la makambo ebele na bando solana ndeko moko ayebisinga o mukolotel mutu songola akabela kinga mbongo $2,000. Bakabeli ye na lobi bakabela ki yo na mais pourquoi yo mutu za na fonction ata moko te bakabeli yo mbongo $2,000. Ngai bakongo kabelanga pete bino natuna ki batun bande kona biso ya tout Congo basale mission moko batu kaka ya parti bango ya batu basana likamote opo tuna kabuya bamitu katamba na pourquoi zota na ba cortège na le OK si c'est ça le problème mutu kamoko eza batu nanga sécurité. Est-ce que le premier secrétaire général d'un parti au pouvoir à être sécurisé sur cette terre, c'est la personne de Kabouya? Comment on peut être méchant jusqu'à quel niveau? Ici, non. Moutuka oyo ezala kaliboswana eza bagarde du corps. Mususu ngaide na zanakati. O mususu eza batnanga cabinet. Bon, ce qui est se fait sabinoté. Boye sanga nazwa na batnanga sécurité ba policier. Nazo bato à cabinet, tout finalement, comme ça vous serez à l'aise. Ah oui. Ndenge nazali ao, nayebisa kabino yango tous les jours que Dieu a créé. Je ne suis pas le premier secrétaire général, ni encore moins le dernier secrétaire général. Nayebisa kabino biloko na tous les jours. Et puis, il faut boyer bakayango que naza ya liboso pe ya sukate. Lelo naza kina Mama Irene. Mama Irene asake? Nakuti Mama Irene avani na bureau na ye. Bureau na bango ya finance wana. Na le Mama Irene. Fongola na coffre fort na yo. Opesa nga bambongo yo. Balobake na ya kabozo. Nabi mokonzi. Est-ce que ce qui est à la capacité de un raisonnement au yayo, Mbogo est lié que des négociations. Est-ce que vous avez un bon place? Bambongo, Balobago, Bazozo, Bambongo est parti. Mbongo, vous pensez que Naza bête, Nandenge et Bele Balukakanga na Tubamaka Mwamike Mike,
pour Baswangai, Nana qui est le courage à que Simba Mbongwan. Jamais. Ceux qui n'ont Simba Mbongwan, Mbele Basipa, quoi ça va audit, on doit faire l'audit. Bango Bavanda ou Bakadre Nyoso Basalia. Nalobaka même en privé, Botou na Bango. Boye Sabango ke, Makabuseja Bandolo Baliboso na Binoan. Est-ce que ça solo? Nazoka Mbongo est parti. Nazwaka yango te nalobaki pe nakotikala kozwa yango te Timbela bango nakozongo pour faire quoi babiloko wana tosala oyo eza mpona bolamu na biso eza na makambo mosusu nzambe aza koepargne yo me yo ozo comprendre te ozo force na tire ozo force nayebi eza na bato mosusu baforsa makambo lokola ezaki volonté nzambe te akomi place wana mpe asali mikolo te akufi. Moi j'ai un témoignage pareil dans ma famille, naza na témoignage ya bongo na famille na ngai totikaka biloko ya ça nous amène où? Ça nous amène où? Na uti koyebisa bino awa ke ndenge boyoki moto ya organisation azali awa même ligue des femmes oyo mama mbelo aza telema tango boyaka baproposition na bino ya ligue des femmes bakombo ya composition ya comité banani bayaka na bango moko baye nango natiango na propre na soumettre yango basigné yango à l'époque pande qu'on a besoin bando diriger parti natikala kosala eloko te. Je sais le pourquoi je fonctionne de cette manière là. Dernièrement conflit moko lié kota na parti, conflit moko inutile entre Batiasep et la fédération na ba président fédéraux na vanisa ki bango na lobi non tous en attend il y a des ordres de na lingi boyokana na zote bino nyonso esika moko na tie commission ad hoc na lobi bo traiter ba dossier nyonso na lingi makelele. Je sais il y aura un temps o ba mususu ba ko bandolo ba boyebi na vie c'est très facile mais ça va battre nyonso bo enregistrer ka makambo nyonso kana zolobela bino na o ngai nazo sale na bino. Un jour, mutu mususu ako remplacer nga na kovanda mopanzi tokotala na tozo tunana. Je ne suis pas le meilleur, mais je fais un grand effort pour ne pas commettre les erreurs. Na équipe nazaki secrétaire national adjoint. Na équipe comment les secrétaires généraux abandeko se comporter. Na yé. Ce n'est pas un secret. Nazalaki wana na mone comment batandeko se comporter. Na makambo etali mbongo. Soki bazwika ka fiche de cotation yangana bat nyonso baleka liboso nanga. Ebele bakotala ngata na misu boyete. Tout ce qu'on vous rencontre là, les gens ne sont pas sincères pour vous dire la vérité. Totika ka babiloko nyonso ya oyeboye ozana eloko akolobate. Nandenge tozabo. Oh, opesi tel musala, opesi ngaite. Mais bamisala ngo. Bamisala ngo. C'est pas même na palais de la nation, c'est pas tala ka ba CV ya bato. C'est ça na bombo musu ezawana. Eza na ba critères za kamibani. Batala ka CV ya mutu, balandela rappel équilibre géopolitique. Nayoki bayebsinga oh comment secrétaire général akoki konomé mutu auti na PPRD. Na tuni me mutu obino nde boye ko présenter ngai. Boye ko présenter nga mutu. Ngai na sali nini na poser signature na ngai.
Oh non, il faut que tout le monde. Bon préparer ma liste na bino boyana. Netiao. Et ça na bateau na tout ba men. Ba liste na bino ko ya mu colonie. Et pas na bureau na ngona, brio moko ezate. Brio moko ke o manuscrit moko ezate. Toti kama biloko wana. Le débat ya carte kenda. Débat ya carte kenda. Na ye na lobi, poso le maka carte. OK. To pesa ba fiche d'identification. Ba identifier ba machine ya kosala ba carte yango. Tango pe ba fiche yango ke kuna ebandi mubulu. Ebandi mubulu. Okomona ba o ba eko sala ba rapport awa kuna. Oh ba fédéraux bali ko libérer ba registre té. Oh kuna ba comité wana to yebi yango té. Mais moi j'ai fait ma part des choses. Nasomi ba registre, nasomi ba machine, na lobby bo pesanga résultat to libérer ba machine, ba bando sala ba carte. Même na makambo ba lobakao. O kabuya ba ngode ba iba ba moma ba carte. Sina sta ebisa bino wake. Ngai tango carte zalaki awo. Nazalaki secrétaire national en communication. Est-ce qu'un secrétaire national en communication a un pouvoir sur les dossiers carte? Mais non, mon akabafi na kangai incompétent, voleur. Ah. Ceux qui ont mis épée du bosso et à cours et tribunaux, oh, bah comment on dit ça va combattant. C'est-à-dire, toi tu as droit à la vie, à ta dignité, sauf secrétaire général. Nako kanso pete. Nako sala kaka na lukika ka batindelo ba mega mususu na numéro no pour continuer ko finga. Oui. Débat au mususu va créer de toutes pièces. Et ça dossier où est allé ba maire de la ville, na ba administrateur, na ba bourgmestre. Na lobaki boy. Pour nous éviter de critiquer Bisso. Un administrateur de territoire dans l'intérieur, Aza représentant numéro 1, il y a président de la République. Mais comment Moutouana, à cause de la Nathan, il y a un parti et puis Aza la ressource pour diriger le territoire? Est-ce que tu charge de ma responsabilité? Yo oza bourgmestre. Nini yo ko bandoma na commune po ya ko sala musala ya parti. Yango na lobaki boy. Na sarsi circulaire ya liboso. Na lobi pour la nomination esamaki. Eza na batoyo bakozana ta liberté. Eza ba mandataire passif net nenga za boyete. Bango bakota réunion pas bozo kota réunion combien de fois na mbola combien? Par mois une fois. Ailleurs même bozo kazolo ba. Na lobeli batoyo ba maire ba administrateur ya ba territoire na ba bourgmestre. Ezateke to bengani bango bisonde to pesi bango musa tozo kene na makambo etali élection il faut pas toi na base à la concentrer pour basa président Emmanuel Teleman président Mukazab OK souemi bango ke bango mi balé bazaki baza ba vice président ya ministre de la jeunesse et Bongo souemi yango bien mais il s'est passé une situation ici na parti. Oyo ngai ditika commentaire wana di s'il vous plaît. Kombo na obayebi yangote kombo ya kabuya nde bayebi. Tango makambo eza na parti oyo. Bango ndenge baza wana. Seria makambo ya kabunde ezalaki na kati yao. Bazalaki batu na ba position na bango. Tozoka na malamu.
Kabuya azana ligue des jeunes T. Bango basali ba déclaration, chaque courant ezali déclaration na ye. Likamwana SGA de Télémana. National Simon Barouti voilà. Téléma. Mata opé Téléma. Situation en gros et les cas même dans l'exécutif bino bato exécutif côté le mabo deux courants ezalaki na kata exécutif bamususu bazalaki ko défendre Kabund bamususu bazalaki contre signataire na ba non signataire même situation elekaki na Ligue des jeunes signataire na ba non signataire boti kananu makelele singai mutu bazolo pake Kabuya apanzi Ligue des jeunes lelo il faut boye ba vérité wa mais il ne peut se vivre ngai boyebi ezana eloko amabe na mokilité soki ozokosela mutu likambo oyebi ke eza ya solo te. Ngai comme secrétaire général bakura nyonso wana même na Ligue des femmes Maman Mbelo aza Téléma na kati ya Ligue des femmes bozalaki na groupe ya basignataire na bao bazalaki pour te oyo kanga malamu puisque bakoselinga pe mingi lelo il faut pe nalobela bino toyokana nani makambo wana nazolo bango pona kolakisa bino combien je suis victime na kata ba makambo nyonso ngai tango namoni mukulu wana ebandi na kati ya exécutif na convoquer réunion moko extraordinaire pona constatuer sur les cas na yebisaka bango boy nazo comprendre bino na ba réaction na bino parce que bene baza na vraie information te toyokani na kalmaki ba malédiction na bandako na biso te tango yozo sala mutu mabe mutu wana zo tambola na problème wana motema na ye pona za mutu na kosala hypocrisie te à un moment donné na télémaka na mituna est makambo bazolo bakolo baza na vérité ou bien baza na vérité na boto naza kosenga bino bozala na bolingo na kati na bino botika makambo ya kokabwana kofingana koyokisa mokonzi mboka soni eza malamu te toyokani botika babiloko wana eza ko avancer biso te ba président fédéraux botele na bino kata nalingi semeno tozobanda na kotia batu mususu te bino 4 nalobi bino 4 Maman Mbelo na des personnes aux vice-présidente moko ya Ligue des femmes SGA DO yondo kozala président commission wana nalingi bosalanga rapport botambola na ba ministère nyonso o boyebi ke eza IDPS botambola na ba entreprise nyonso boyebi ke eza géré par les gens de l'IDPS bayebisa bino bato oyo batia na kati ya banini na bango. J'attends les rapports. Président Mouké, na niveau na bino Ligue des jeunes, je dois m'entretenir avec vous pour vous rejoindre Nini Hall. Yo zapese ya okozala kuna te.
tu es concerné. Donc, tu ne peux pas être juge et parti. Vous allez diriger cette commission. Vous allez entrer en contact avec tout le monde. Batu oyo banome na bakabine na bango soki parti mutatinda bango oyokani malamu emani je vais m'entretenir avec vous puisque l'humilité précède la gloire. Moi je suis de bonne foi vu le passé soki tosali yango na ndenge ya mabe ekoluka des autres makas. Je ne peux pas prétendre résoudre un problème tout en créant un autre problème. Je n'ai aucune dent contre vous, ni contre qui que ce soit, mais n'alivito ça na makamonandenge à transparence. Après mon retour de Kananga, j'aurai une assemblée avec la Ligue des jeunes pour que la Ligue se prononce sur la question il y a gestion na yango. N'alimi pas problème. Mais à ce qui concerne National Simon Kalen Azak. Ok. Yo comme chargé de communication au Kozala rapporteur de la commission one. Je vous dis que Tolingi la vérité puisque Ngai naza komona nalobaki ke jour Nzamba ko inspirer Ngai ndeto kosala makambo wana. Naza koloba boy. Nayebi ke Baruti aza administrateur mais aza mandataire passif. Ye na compte ya exécutif okozala pe na commission wana. Toyokani bokosala liste wana bopesa ngambo nalingi résultat. Après rapport Nabino, je vais faire mon rapport acquis des droits pour voir ce que le parti a tiré comme dividende na Moussala Oyo, chef de l'État, après ça va membre. Bonne foi Nangai, bonne volonté Nangai, et memelinga ba makambo ebele. Nalobi bango bakoleka na ministère nyonso. Baya kosala rapport ya ndenge nini bamboshe batu na kati chaque responsable akoloba keno batoyo bauta na parti da recommanda bango tel mandataire akoloba keno batoyo bauta na parti da recommanda bango. Nayebi ke même au palais de la nation, je sais que toi comme tu es conseiller, tu n'auras pas l'accès facile à ma dossier. Là ce sont les 4 fédéraux que je responsabilise pour l'étape des palais de la nation. Il faut qu'il y ait un rapport détaillé par rapport à Makambouana. Pourquoi Nalobi Yango Basali campagne Yamabe contre Tata Mokonza École. Le chef de l'État a tout donné à l'ITPS. Il a tout donné. Tolokani Nalingi quand même qu'avant l'élection, que le chef de l'État soit lavé de tout ce qu'on rencontre en mal contre lui. Tolokani madame, j'ai besoin de voir cette liste dès demain. Je vais signer un ordre de mission qui va vous donner l'accès à Babisi Kanyon Soa. Tolokani, bonsoir. L'IDPS viva. Bozala à l'écoute, Babis et Kozala, pour total Makamboyo, Yaboyi, Namboka Nabiso, il y a président français. Toyokani? Toyokani Malam. Je vous ai dit ici que personne ne vous rencontre sa vie. Nous sommes derrière le chef de l'État. Nous devons accompagner le chef de l'État partout. Le danger qui était dans cette affaire, c'est quoi? Si l'IDPS n'avait pas pris position, ils pouvaient créer leurs petits mercenaires pour créer des incidents. Balobakeo, Tshisekedi. Toyokani, Nalingi na Silisa Kosolola Nangana Bino. Bino qui communicateur na Bino,
besoin d'un brevet de mérite pour la Kofinga Kabuya. Mais quand on injurie le chef de l'État, on critique le régime, vous êtes des incapables de défendre le régime. Et ça bien dit, c'est irresponsabilité. C'est irresponsabilité. Nayokani na binoawa nalingi ba désordre te bozala mutu moko. Amen. Yokani? Soki mutu atuni oke pona nini Kabuya a signé communiqué bakende koyamba Macron boye bisayeke Kabuya nous a dit que nous les Bantous nous avons nos traditions quand il y a un visiteur parmi nous. Même si vous ne vous parlez pas, mais quand quelqu'un vient chez toi, dans nos traditions Bantous, nous sommes obligés ya koyambaye na esengo. Teyokani? Biso tozana besoin ya kotuna avi ya mutute. Teyokani? Tozawana pona fachibe. Fachibe. Bobete la fachibe to maboko maboko. Bolanda bamakelele oya tala. Bolanda mamakelele yaba politicien oyo baza en perte de vitesse. Oyo baza kolobake ono tozo sala bongo pona élection esale maté po biso pe tozo part de gâteau. Gâteau ango ezali te. Toyokani tozo kende kaka na élection. Toyokani botika kolanda kosalela munguna mbeto. Toyokani soki papa na biso ayebisi soke mopaya songola azoya na ndako biso bana tokoloba likambo tokoloba likambo mais yo omoni bien que moto azali koya bakotambeleti na tapis rouge kwa tambo Kabuya oyo a signé communiqué papier duplicateur moko ezalaka combien 100 francs bic ezalaka combien 500 boyoka 600 francs écrit par polémique mais ba moyen oyo ya l'état bâtier pour nous préparer boye na mboka na biso ya président français bozo le belangote bozo ya ko attaquer kaka 600 francs est-ce que bozo sérieux hein babota mabongo bolanda bangote biso nyonso soki toyambie soki na butu makasi tozuita ya koyamba ete mena tongo na yango soki bazo yamba na palais de la nation il faut biso nyonso mobondo kuna tokani baji progrès ya mbunda wana bazawa na bambunda na bino na makambo nyonso palais de la nation tokani il doit comprendre que les Bantous ont leur façon d'accueillir un visiteur tokani et puis nous condamnons avec la dernière énergie tous les actes de barbares posés contre la France. Toyokani, ça n'engage que moi comme secrétaire général. Toyokani, les droits de l'homme n'est pas seulement pour nous les Congolais, c'est pour tout être humain. Toyokani, bolanda mabiloko wana te na lobi les jours suivants tango tata mokonzi azokende na palais de la nation pour yamba homologue na ye il faut tata mokonzi ayeba ke aza na population simana ye tokani soki omoni mutu aye na esprit de violence bino moko boyi makambo kosala wana na pesa bino te tokani makambo ndenge zalaki ebele ngai na reporter voyage nanga oya kokende na kananga samedi puisque nga moko nalingi nazala sur terrain to réserver accueil moko malamu na mopaya oyo aza koyela biso na boyi kokende po baloba Kabuya ayebisi bato ya akimi te Kabuya c'est un combattant na kotibalaka combattant tokani nazana bino ndenge akoya wana ngai moko na kozala wana tokani malamu pongana kende soki na moni epe akoti malamu abimi pe malamu azwi avion na ye
akei na lobi abu ya IDPS asali musala na tokani IDPS viva IDPS viva ndenge tosololi na bino na dressé bino contre motuté tokani na ebisi bino makambo efo koyebisa boti kaba oyo bazwa ba brevet na makambo ya ba ojo na kofinga secrétaire général basala na bango musala na bango puisque mukolo compétition ekozala ya kofinga na kokwalinye bango po bayela biso trophée toyokani ok du reste na ebisibino que les présidents fédéraux sectionnaires cellulaires au boye ao bon préparer rapport na bino semaine oyo ya mois prochain tout ce qu'on déjà en mars ok na mois oyo bureau ya ngawana bakobo sango po ekoma salle o babando sala makambo ba carte des membres toyokani ba makambo mususu tolimi sana na limi koyoka yango te. Ce qui est plus important, pour préparer second mandat pour le chef de l'État et la majorité pour naye à sa façon ya kokamambo. Du reste, Zambe apambola bino bozonga malama.